On le bali pour la papa ba 60 ans avec bana bata 18 ans. Bazawana même na kacha mafinga bango pona bango ba mona akende Dédé, il faut avoir un plateau. Donc au salapna musala derrière la caméra t'es insensé t'es tu travailles ou na caméra ou na micro toi na ba chaîne ebele na réseaux sociaux ba na caméra t'es ba na micro t'es. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les abonnés de Sarato la télévision, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadji Ngalapa. Moussala et Benginga Lisusu Mokolo Yalelo. Bandeko nangai mboa asu mboa. Mboa azolia kabato. Comment on est nani mboa? Pitbull. Comment on est nani? Pitbull. Pitbull. Depuis Pitbull à Kanga bato ka place au motu. Akoko ko bouger te akope mate. Plastique. Maman. Ce qui a su yoka man. Voilà. Elle a soit à Gobenda. T'as dit bon, annonce on va dire bien. Expliquez à tout. Pitbull à soit T. Voilà émission on va bien T. Kassizela, laisse-moi finir. Pitbull. Mboa moko na ebité. Yoka annonce T. Yoka la annonce au bani la ouais. C'est parce que ma paix est na émission oyo. Pitbull ne assume mutu. Na yebisio émission nde eza mabe parce que na kosenga na ba mama nyonso bazwa nanu ba kiti ba fandi yona na ba papa bala réseaux sociaux ba mabala nyonso ya réseaux sociaux bazwa ba kiti ba fanda ba mabala nyonso ya ba vedette ya ba star ya ba to ba yebani bozo ba kiti ba fanda siko Pitbull ne mutu azo soa yeso yeka zumba eza lokola ema so kangi sara azo benda ou. Oh, mais évitez d'aller de côté. Non, mais yo ozo kansanini. Na lobi Pitbull. Soit kangi. Et puis mon nom connaît ce côté. RFB ma fait bima kana parti moko ya nzoto. Jamais à soi atikika mimo. Mais comment Nzambe a ça? Mais le bon Dieu est très compliqué. À cause d'un Pitbull. Oh, Sarah. Asali ba insensé. Asali ba Pitbull oezake yesokika soit yeka azio. Et puis awaye mukweza. Yeka place mukweza te yeka soit zuka mba. Et azoya wana ayena mu. Voilà fait là. En tout cas, annonce là yo. En tout cas, Sarah, non mais annonce yo. Je sais oyebike yo yonanga na ba émission na biso moko eza na place mo boyo tozaka même si ata moto alingaka yo te même ata moto alinga ngai te par rapport à mosala na biso a bientôt sala ka meso akweka place ye mo lobi non talaka na ba commentaire Sarah boa meilleur na bano linga yo te depuis kala bazo tout belado ebele na ba commentaire tu vois na linga yo te mais Sarah na to tala bino lelo non. Voilà, super. C'est-à-dire, toi, quand on a particularité, la particularité, tu boité. Au bandi, annonce de route n'engagera aussi si à monter. Non, facilité. Pitbull, assume tout. Assois kaka ba place au bateau bako kiko. Donc, moi, mon bimba, ce qui yo, ozo kima. Ya ga simana yo, mais on comprend les neni en commando liboso na yo. O ya assois ba tuka nenga liboso. Pitbull assois mutu na nenga simate. Donc fais la tête. Kuna ya de logo te faut assois place mutu achaka mutema. No is no fela. No easy. No is fela. Yes. Agoba luka ka ru ka mbanzu do so azu esini na bisu. C'est là la pardon. La moni ba ta communauté États-Unis tata pour enseigner to le baron anglais. Abi Pitbull. Yes. No is he a fella. No, not fella. Pitbull is a share is méchant is I swear is bisique yeah is too much and no refreshes. Too much. No is refreshes. No refreshes. You know it bushing. You is bushing. He poof. He can't. Guys, can't. Is bent. He's bent. He's parting his ear. You understand? Yes. He's bent. He's parting his ear. He's parting the ear. Yes. Pitbull is mission. Yeah, mission. Not like this Pitbull. Not like this. Yeah. Donc Pitbull is no fella. Yeah, fella is real. He is no dislike. Fella no dislike. No dislike. Pitbull is good. Is feeling. Is good. Is feeling. Feeling is devant. Is coming. Is calm. Is bent. Is cooping. Yeah.
Pitbull. En tout cas, c'est une façon de vous dire. Non, attendez, Sarah. Une façon. Non, mais là, je vois tout le monde à plateau. C'est que tout le monde à plateau. C'est une comédie qui tombe. Non, dislike. Pitbull. Pitbull maintenant. Il fallait te le Pitbull. Il y a pas non. Tu sais pourquoi on a vu Pitbull? Et ça pour se moquer dans Odong et ça limité. Il y a des personnes comme ça qui sont comme de Pitbull. À part Bango les sous, wana musus, yeso azui. Ako ben nana misisa onza basala. Comment n'est papa? Mwa wana. Bino bato boyebi tala mama yeso ki awa akoswa te ami kwa eza ya luka place eza mokwa te musunité nzambe do sala ngo compliqué. Pete. Is coming is sure. Ça zuka mba ya. Mama fati munoko is bend. Il parting is here. Il parting is parting. Tu vois, qu'est-ce que moi je vais dire? Vous pouvez bien rigoler Navandako, mes frères et sœurs. Je fais la pédagogie, les bons dire grâce. C'est comme ça, avant d'introduire un sujet, on cherche toujours quelque chose pour vous amener vers une compréhension. C'est-à-dire, aujourd'hui, Sarah, dans la communauté, il y a des personnes comme ça. Comme le Pitbull, ouais. Baza bongo, donc, Nzambe, atinda na mukili mission, les amis, swaka batu, salaka batu kaka mabe, tretaka batu kaka mabe. Aujourd'hui, il y a... Today is changing is insensé is Pitbull. Pitbull, yeah, is a Pitbull is here. Is here is insensé. Insensé égale is a Pitbull. Yes. Yes, go pass. Yes, go pass. Yeah. Oh my God, Jesus. Is here the Pitbull. Me, I know competent. I know this like is Pitbull. I landing is derrière. No derrière. I no feeling. Feeling no is good. Pitbull is devant is coming is kang. Kang is kang is Ben. Is parting is here. Voilà, c'est ça mesdames et messieurs. En tout cas c'est comme ça et nous allons faire cette émission ensemble. C'est quoi yo ozotala okolobelo côté au tir quand tu regardes tu te dis is parting. Et puis elle yo ozoloba awana pe maison kembe. Et puis au moni ye esengona yangwana is managing is des organes ya mutu ya nzoto wa mutu. C'est comme ça. Voilà pourquoi c'est pareil avec nos frères et sœurs qui sont là pour nous juste détruire koluka toucher na ba place donc kaibi question na simbi ta dit place wana akoyoka pasi makasi na ko provoquer et lo comment bona vie ta dit et BBC prenez le chaise mettez-vous là-bas ba marié ba ça m'a pas la YouTube et puis aussi c'est la majorité ce sont des femmes mariées et des hommes mariés qui sont à la base il y a destruction il y a makambo et belé sur la place publique baza et belé to ko ça à analyse na bino bokeba Pitbull lelo akoswa peka bino moko et puis bola takape ba pantalon ya ba jeans et lokola biso te bokuma kolinga kolata ba kola ya la facilité les dents so kangi wumba la mo ekei teta dingala olinga nge Batu bazo yo vandi biso na communauté ya lingala non toi na communauté ya français toi na communauté américaine. Je sais il y a the community is America because I transmitting my ifunanya ela manga because yeah mais en tout cas tozonga wana na anglais mais pour na lelo to pesa bango na no voilà. Mesdames et messieurs, elle sera avec nous, elle s'appelle Sarah Tola. Tokosala analyse. Azala déjà, analyse Pitbull. Ozala qui déjà na po ya Pitbull pour na komema batu ba comprendre ndenge nini mabe eza musika na biso te lokola ba mbo. Mais t'as dit to sali analyse ya moi non balé na Pitbull te, c'est important. On fera ça avec le temps et puis ngana bano souhaiter kutunde pour ça cette émission descendre moko kaka sur le lieu pour la Pitbull pour la Pitbull mais nazo banga pour Pitbull babuma qui mais akola muka siko ngafuna kukamoya ba luka libende balati singa libende il y a certaines places mvoa agoswa na yo basali yo obiki mais ba place mususu papa ato obiki ina ya visiko mvoa na okoyina. Voilà, bon, nous avons une émission et puis par rapport à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux,
le marié sans valeur na réseaux sociaux, le marié au bazo koya ko étaler ba vie na bango, ba vie abana na bango, ya ba couple na bango et voir même ba basi mabala au bazo ko respecter mibali na bango te basi na bango pété analyse na biso do continuer yango otokandaki mokolo ya oyo ya mposo et utaki koleka yango wana mama Sarah boni santé activité ezoleka ndenge ni. Ouais, santé ça va très bien par la grâce de Dieu, activité penza mazo sunga ezoleka nango bien. Voilà hein, un grand merci pena bande konyoso ba otala biso. Très bien. Moi rappelle que Madjabou Gospel deuxième édition ezobanda. Oui. Entre-temps beau savourer album, il y a Pasteur Mike Dieu dans toutes circonstances. Donc, meilleur album du moment de l'année. Yango les est disponible dans le marché. Beau somba, beau yoka, beau tala, beau partager. Et vous avez malade pour la locomanzambi. Sarah, une question avant de commencer. Et Yelinga, lorsque tu as parlé de Madjabou, je ne voulais pas poser cette question, mais supporter. Hein? Les choix pour nous kota na Madjabou, ils ont la pour nous membre ou bien pour avoir un contrat là-bas pour nous la promotion à Madjabou. En fait, Madjabou et ça na choix nango. Premièrement, c'est le travail. OK. Il faut que nous ayons sens à communiquer. Okay. Le travail est até au sara live chaque jour, de la commune personnes pour na ba mafinga et tout non. Le travail, savoir faire la promotion. Très bien. Honnêtement. Banda au sara promotion à Madjabou. J'ai toujours eu un rôle nango. Dédé, il faut avoir un plateau. Donc, au salapna musala, derrière la caméra, insensé, tu travailles. Ou na caméra, na micro. Tu as la chaîne belé na réseaux sociaux, na caméra, na micro. À part que téléphone. Ba téléphone de basaïla. Et puis de deux, bazawana, même na kacha mafinga. Bango pona bango ba mona akende biso to saka ba mafinga boye ndebso batala so ba 1K attention ba to ba contrat boya non contrat ya pas muto azomona ke ya na bureau moni malili sara za na bureau po osa na mutu contrat az invisible te. Très bien. Ba sara contrat na muto bozomona va signer le contrat na ni bureau na biso za na Congo place tel vous comprendre mutu a signer contrat ba yebi ki azana plateau azana ba agent donc osa correct ozana mikanda ya chaîne na yo oza nda correct ba tu vas reconnaître que chaîne moko sarato la existe ka. Très bien. Et en dehors de ça il faut la paix chrétien quand même ouais ba osambela croyant et puis voilà surtout le premier il y a libosé ça c'est le travail. Très bien. Donc musala so ebi musala na en tout cas ozwana yo ba contrat ba sponsoring makambo belé batu ba ko yo ebi ke banga ba benganga musuna boya pona montambo que ça ça la biso tenga prix na nga yangwana o to leka écoutez pas nani to pesa ki otanga bi wana chaîne na ye ayebi pourquoi zimbongo wana chez moi minimum maximum d'ailleurs pour ça nanga contrat au lega pa nanga te au mona manager au solina manager atinde le groupe ta refaire donc c'est toute une compagnie et ça le moment ya ba vite fêté alors loko la Madjabou eza label à munene ako travailler kana batu nyos touté fa travailler na bato ba na ba compagnie baza na structure na ba crédible baza crédible au mona bato na basara ba 1000 personnes na ba live hein tala abonné. Le nombre d'abonnés, on a 11 000 personnes. Ça montre que bateau batala ke baka bateau baza ben censé le rôle aye. Bateau bana besoin ba se divertir, to ba seka, to bateau balinga rolanda ba vie privée bateau. Mais pour muta s'abonner na chaîne Notadis, et ça facilité hein. Donc son muta s'abonner à ta linga côté pour nga bateau batala nga na bateau balinga ngate. Matala nga ebi ke pas Sarah malgré na linga kete sera tché mission formation à non gagner quelque chose. Sori Sarah le basa la analyse ya likamoko les canaux réseaux sociaux, je vais gagner quelque chose. Très bien. Mais bande ko na biso ba ya ra ba fingi, ba yebi analyse te, ba yebi conseil te, lo moko te, ba yebi ça la conclusion à sujet te et tout. Donc premièrement pour nous à la Madjabou to zo contrat ya promotion à Madjabou. Premièrement, ils ont dépendre quand on travaille. Très bien. En tout cas, Nazaka Wanasara, Ogoli Misanga, Naïevika, Ezamamabino, tu es là, tu fais la promotion de Madjabou. Yomogoza, tu le dis souvent dans la caméra, tu as les 100 Madjabou. Est-ce qu'aujourd'hui, Madjabou a Kokiko permettre à une personne de faire sa promotion gratuitement? Tout le monde peut peut-être lobby à Finga qui Maman Mariam, Papa Bondo.
ou bien afingaki majabu parce que déjà kofinga majabu ezali na bato bazana katiwana et demain cette personne se réveille un bon matin pour dire que je veux maintenant faire la publicité de Majabu gratuitement, ouais, sans pour autant ça peut passer. Valider. Ça peut passer. Et pas ça peut passer. Pourquoi il faut passer? Oh, et mais ça gratuitement, ça a volonté, mais au pixé pourquoi? Mais ça volonté à mon tout. C'est école les calamous. Et là, tu vas poster sur Majabu, tu vas poster dans sa dans toutes circonstances. Est-ce que tu as un contrat avec pasteur Mike ou Majabu? Non. Mais quand même, ils ont choisi de faire Maramanza, mais Maramanza, mais si touché au Kenga Banda, il faut soutenir l'album à pasteur Mike. Il faut soutenir Majabu pour les label Moko, ils ont gospel, ils ont soutenir, ils ont aussi ça chômage et tout et tout. En tout cas, il faut faire la promotion pour la label. Oui, tout le monde est libre de parler en bien pour Majabu et non en mal. Mais tout le monde est libre et la Majabu. Mais cette personne-là qui a parlé hier en mal de Majabu et le propriétaire de Majabu aujourd'hui, à quoi peut se retrouver dans Majabu Lokola, Moko Yabaye, Bazo, quoi, accompagner projet abattoir. Oui, à quoi peut se retrouver. Il faut que ça la théorie à gospel. Ok. Et on est un beau cabadouce. Et qui peut kozala. À quoi se retrouver. Par mon beauté absolue pardon, c'est une puissance qui libère. Donc, tant que tu as reconnaître ma bénaï, pourquoi pas. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. To continuer na émission na biso Saratola na kanisi ande bisikango Pitbull à Swakimoto. Mais na kosenga na bino bozuka ba bandi jenike za la po Pitbull akendaka pamba te amemaka na bilo misusu. Ezaka mutuya no kengela de lo mo question ezokutilanga kuna. Voilà, merci. To bandi émission na biso Latola. Parlons un peu de notre sujet. Oto Tiaki en pause Mokolo ya samedi, vu les occupations, Tobimaki Mbangumbangu poto kendo Rolanda actualité. Aujourd'hui, Tozongi parce que les gens basengi to continuer la sujet Oiza Malam. Qu'est-ce que tu peux aujourd'hui réagir na bandeko nyonso? Bazo continuer toujours ko sala ba erreur wana na vie parce que à cause il y a sentiment, elle se livre dans de n'importe quoi. Ah, t'as dit. Je crois que moi katikati penza ya makambo ngo moni na vie pona osala choix esengaka te obandutala ba pocha mutu otala beauté otala taille otala lateli otala parce que lelo yo ba couple belé zoke na ba divorce parce que abanda o sepé na moi si na etanga azara na copine na pour la fille azaola tabilo a mikuse et bilo a mikuse on ande bande ko attirer le lo comme ti landaku abotimbana akomi mama akomi ko bomba nzoto pa komi mwasi ya mutu akomi responsable ay papa akomi mono ndio salaire aza suki to côté très bien akomi olukata la su mutu so alata eloko ya mukuse donc parce que alingaki mwasi wana na bolingo te mais alingaki na intérêt moko ezalai bongo accoutrement na ye bandai ko exciter alingaki ezalai bongo peut-être na taille na ye lelo okoza munene ningo za munene tadi ndenga za boye lobi to éviter demain ou après même malade mo ekozwanga opération mo bako salanga ekoyate na kombo na ye ekoyate mais okondi tango okonda wana siko mobala lingaka opoza munene osuka abi mobala linga parce que bo excusez nga terme mabele na etelema oboti mona liboso mabele kwei moi la télé sous single exact mobala kei et comment fait dodo donc ozomona que ba couple belé lelo basana ba problème wana parce que basala choix ya moi cité que moi si oyo na lingi nde ye sarane na lingi donc asala choix oyo et c'est pelisa misu ozo comprendre mais batu basala plus mingi ba choix yake et puis Joanna soit latis slim na episio tadi grave ifanda rastu soit jusqu'au veste mob na mke ata ya chelikolo acha likolo suka alata ba basket à cher ngana kaka kanda tubulelo alito ina ina ninga linga mo ba locks et ça ke kitoko parce que tala ba penser ya batu
Au moins, il va penser à tout placer ça. Dans Moutou, abongo so alingani na garçon na balani. Jour garçon na olongolelo alito à la salle à sous slim talinga balok c'était libale koufi hein. Oui. Libale koufi. Très bien. Babolingo intérêt. Tout c'est bazara plus quand on parle de l'amour intérêt, c'est matériel. Matériel. Alingi moi sur la pour la mbongo. Bongo te bolingo mususu ko so yo bika amour intérêt za la pour la moi sur la pour la mbongo. Bongo lo banini basi obana mbongo bakoma olinga bana batamike. Intérêt na oh lo banini voilà oh lo banini pour la papa ba 60 ans avec bana bata 18 ans. Bazwa ka bango ba chance. Donc l'intérêt ce n'est pas seulement l'argent. Nyonso eza intérêt. Linga muto ebi kende na olinga mobile nanga o na olinga mutu na e parce que aza tête bien faite. Lelo aza mpiaka aza ne logote. Lelo yo azaka na ba diplôme na ye mais demain ou après demain pour melanga ministre. Très bien. Papa Bruno Chibala à quel âge chance ko sourire pour un ministre? Azaki na ndako mo na lemba kuna asomba na lupango wana. Papa mutazaolia na nguba na nzela. C'est une histoire hein. Chambre et salon. C'est une histoire. Chambre et salon. C'est une histoire. Lelo yo akoma mutu. Il est cité parmi les millionnaires à Congo. Ozo comprendre vie en Très bien. Donc, so mutatala eka Brino ane lo côté héros. Sikoyo lelo ya Brino rolobangoni. Donc, basi ba na vision te. Mibali pe ba na vision te. Très bien. Mibali mususu petit wana roulaka na ka danger petit wana makamu. Jo petit wana osala down libala ekufi. Jour papa wana moi mobali wana osala down libala ekufi parce que bazo vivre na kati ya intérêt dona. Or soki moi si à comprendre que mobali nanga malgré ça na mbongo te mais na linga cerveau na e ko ramener biso mbongo plus tard dans la vie. Très bien. Moi nanga malgré ça na e na taille batu balobara te to malgré ça na e na mbongo te malgré ça na kitoko te mais na linga parce que demain ou après demain azana naza na kozala assurer pour na éducation ya bana nanga o bali insensé a botolo ben sensé. Très bien. A ko éduquer le bana tête a dit donc nga premièrement le choix ya robala moi sito ko bala mobali c'est la tête. Très bien. Est-ce qu'il faut prendre combien de temps na otobenga ka fiançailles et pas ya moi si ou bien mobile pour na luka moi ya koyeba motu ya moi sangozo sala ou bien ezoko sala te est-ce que c'est que moi je cherche ezana kati ya moi si ou pas il faut selon you dirait il faut il y a combien de temps pour bien faire un choix? Non, répondre à la question na yo quand na kati ba choix na bisaka so moi si a suivi mobile mabe a progresser à te. Oui. So mobali pas du moins ça m'a bien. Pas comme bloqué. Au moment que mobali koto azara na vie bien moi ça na vie bien. To ba kominda ko moko ba chité ba bambani. Incompatibilité totale. Ba bambani. So moni mobali azaki na vie bien moi ça azaki na vie bien to bazaki pe na vie normale to bazali na vie passe. Mais tant ba sangani ba ngombale ba sali force ba mati. Couple wana makambo eza en kati. Vous comprenez? Ben compatibilité on a tout le monde en lelo mutu za vivre vie bien. Ozuka mobali boita. Nyonso baby. Mutazaki na ba boutique, ngaza na camarade na ngona beta histoire na première partie za na ba boutique ba nini et tout. Ayo za mobali moko amilinga koleka mwasi. Mobali fa linga mwasi koleka ye. La valeur d'un homme ezalaka pas moi. Mobali so akoti ana mbongo famille côté la boutique aluki Weston nae. Aluki costume na cher montre cher téléphone à cher. Mibala malamu ye fa kota boutique azoli mwasi na ye moni mikolo ba fiba o mema ba Dior asombeli mwasi na Dior asombeli mwasi na téléphone a kitoko o mona mo kata mona makoni moko epola ba ye bisoki wala mobali na ye ata mwana kimbambala mo boni talelo ka cheli mwasi na ye ta mwana range munene ozo comprendre donc ozo mona que moi si moi azaki na vie na bien ba boutique mbongo mais tellement ça il a besoin de sexe alinga mobali pour na sentiment moko quelconque mobali wana komi ko imposer nga faut somela nga mutuka faut me nga Dubai faut sala nga boy faut mobali malama lo bati yo okay Dubai okay makamba business kende yo moko po bien na ngo futela nga wana e ko somba marchandise ko gagner $2000 awa tant mieux ça nini kende yo moko donc camarade na nga wana abamba na likolo nini asalaka choix ya mobali o amilingaka mobali mabe
mobali il faut alinga mwasi koleka ye moko. Mais pourquoi mobali il faut alinga kaka mwasi koleka ye moko? Mais t'as dit mwasi aza avenir ya famille. Mwasi aza base. Est-ce que va que mobali nenga za wana za la diriger même par mwasi? Oui, je sais. Mwasi ako induire que mobali nerère. Oui. Tellement mobali ana bolinga mwasi na mwasi ebisi ete to te kandako to ke vana na malwe ka to te kandako to ke na biso poto. Mobali oza na choite en sala yango. Très bien. Mwasi aza avenir ya famille parce que mwasi a travaillé à koleka mobali. Tala lelo mobali lelo so a voyager. Atika ngana na couple mo na yeba mobali banda voyager. Zemi atika 1 mois 2 mois. Ti mwasi aboti mo na ko 6 mois. Mobala mona mona ka ninga ko 6 mois. Donc na bataille souffrance, ya douleur, ya encadrement ya nyonso mutazaro gerango. C'est la femme. Lelo papa ninga bimake na musala. Ti mwasi abotele bana 5. Oyebi ke mwasi muta travailler po bana wana bazika ta na mutu te. Oyebi ke soki ningo za no ata na cicatrice mo ya mabete la bomwana nao. Faut sommer la maman no super. Ouais, c'est grâce à maman. Ba maman belé, jamais mona papa kata musala. Alo baté na zui congé mwasi nanga utele ko bota na batela bana mais maman au sala. Il faut nazo congé na batela mwana. On se comprend. Donc maman a sa base. Ozo kabilo ko nyoso wabio. Alors tango na nzela. Maman a sa base. Moni maman a sa base à famille. So ipena maman a sa insensé famille wana koza désorienté. Là je te dis hein, yango mona watolobara so mobali Bible mteloba hein, c'est lui qui trouve une bonne femme. Trouve le bonheur. Pourquoi baloba bonheur c'est pas moi si malheur c'est pas moi si. Toi la bonheur na malheur. Très bien. So ke na moi si mabe obeti mambeta ozu malheur, so za na moi si malamu ozu bonheur parce que abotelo bana assurer scolarité à bana, assurer éducation à bana, assurer babiloro nyonso tout ya bana. On se comprendre. Mais entre-temps mibali ebele bakoma komi linga bango moko oleka basi. Akomilinga ye moko, akomilata ye moko, mabosani ke charge makasi za. Pour moi si nenga za wana, mobali oko pese mbonga wenze mukie, azana ba nebele. Aosala tout asala wenza lamba biloko aotikela na yo na bana pe barolia. Moi si aza na capacité à ondima koma kote kata mapa pour aller sa famille, pour beaucoup la bana. Moi si aza être mort très cher t'as dit. Moi bon bala za en facilité au sundo la bana, mais moi si ozo bana wana azo beaucoup la bango. Moi si aza oh Bible lobela la bonne femme. Bonheur wana. Akoboko la bana, akolukata te kama puta, même au bali kota zape ils s'en fout. Donc moi si aza base, aza pena base, aza avenir ya famille. Oh mobali il faut aller moi si nae. Ngana yebi tonton mo aloba futa moi si chaque fin du mois. Même ngapé ngana no futa ya. Oui, abi na tuna une question. Ata ebele te même mata pour savoir mon mukie. Juste pour ma femme. Ngabi mais c'est ta femme. Obalaki. Mais comment comme il se futa que chaque fin du mois biaza moi si nanga na balaki lavandier te na balaki cuisinière te. Na balaki nono te. Ni travailleur. Na balaki travailleur te na balaki moi si nanga. Alors, ce qui moi c'est nanga comme un niveau ya kolambela nga chaque jour kozika ba moto pourquoi pas refuta. Elle mérite. Elle mérite. Pour moi si tala il faut olinga moi si t'as dit. Moi si soit bien abomoka azong sa molimo no pa kolo. Azong sa on a seconde oye batin. Pour yem ta gera kolia na a gera mai na a gera bilamba gera nyonso ya yo donc vino ya na maboko na ye. Vi abana na yo. Eza maboko na ye. Donc moi si aza mutu ko négliger te, aza mutu ofu mobali ya linga. Alors pour kutana na moi si ya malamu. Oyeba ona mutu. Question mo utotu nanga a obi nanga sarato la est-ce que pour na oyeba que moi si wana za bien dire à fiançailles. T'as dit tozanga bata maele. So vandi na mutu mususa ta 2 jours comprendre que oyo aza impoli. So va ina mutu 2 jours comprendre que fio alinginga te aza muta intérêt. Intérêt, excuse. Et c'est nga mikoloté. Et vendre les bandoza no comprendre que oh aza muta intérêt. Le cas aza muta intérêt na kosa na nga pe impress à New York. Na ya mubola. Wana yoke ba mamunanga allons-y. A okima. So comment comprendre que fio aza na ba séquelle ya bata ba intérêt. Yo pesonga sima zonga mobola. Oh moni mbala mo pit. Lelo yo pesi. Allons-y maman, allons-y. Lelo yo pesi débit la transport. T'as dit au fingo.
Koto au comité Dadi. Tu n'as $1. Il y a les Européens dans tes 1000 francs. Au lieu que tu t'es depuis Tongo. Au fingo. Oh, moi c'est bien tant que le banen le kuna liete. Nazaka na 1000 francs na pire transport. Ah te. Ngakuna na mambo mo pe ba pesenga a na kanga isuki bakisa. Kati no mi lobela na na mbongo me. Non checker na. On se comprend. Ce qui est presse à New York azwaka idée au sala film en constatant que ba femme matérialiste bazali basi intérêt mais pas les pays intérêt bazalaka alors ezo senga te aussi moi de batu balobara inana fiançailles te oko comprendre même dans une semaine on comprend que oh azala ndumba soko chep na mayelo là en place obina landela tadi soki na ye ba vie tadi na ye ba tadi so azamwa si malam ponanga un eze belé tadi azamwa bali okangi na ba téléphone donc eza na tadi za mobile te na chango tadi eza vice versa na côté mobile na côté moi donc so ozuka temps net lelo kutu okangaka télé okangi ka na téléphone ko zapper na oti alors il faut chaka mael en place koluka moi si oyo aza na cerveau pinza une tête bien faite kota la taille te kota la nzoto te kota la mbongo te luka moi si ko abotelo bana abimiselo ba insensé te luka basi oyo ba obotelo bana ba otangiselo bana ba ko assurer scolarité ya bana eoza kola. Très bien, voilà mesdames et messieurs, en tout cas Maman Sarah, des fois quand vous parlez tu rejoins des idées où tu réveilles beaucoup de choses de Konanga moi si. Il y a des choses où tu es énuméré à les amoko, il y a pas qualité dans la TV. Donc c'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Mille en fois tout cas, transport. Denga fingo bamba on les dit. C'est raison pour laquelle nous avons besoin de pour m'engager. Je ne ferai pas de sentiments. Je suis le nez de ma famille, derrière moi j'ai des choses. En tout cas, Sarah, il y a des choses où, non, ça la émission, non, mais tu m'amènes dans des réflexions. Il y a Onga Nakanisara, peut-être Nakansande, Tinazalaga, Mokonde, na raisonnable. Les hommes, vous devez aimer vos femmes. L'avenir de l'homme, et ça dit Nakati à moi si. Avenir, il y a Mobali, et ça Nakati à moi si. Parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et le monde se trouve dans la femme. La femme, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Aimez réellement vos femmes, les hommes. Et vous aussi, les femmes, que les hommes, Luana Bakolinga. Elle va te trouver comment? Quand je dis elle, la personne de l'homme là va te trouver comment? Si je suis mon aîné. Mais au moins, il y a un sujet qui te coupe, il va te chango kate. Ah! Pitbull. Pitbull. Tu vois, il y a un pitbull. Ça va tout là. Aujourd'hui. Non, mais dis-moi sous quoi juste. Parce que on a collé que ça monte. Quand tu regardes aussi la télé, quand tu vois tous ces couples qui. Bah, insensé. Insensé. Is insensé. Insensé ou de pitbull? Insensé is pitbull. Pitbull, the bending is parting is here. Donc, il va couple tout ça, on n'a pas signé mi bali. Pitbull. Très bien, merci. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi, Tadingala, de recevoir Madame Sarah Tola. Encore une fois, de partager savoir ensemble. Voilà pourquoi elle a été certifiée dernièrement, brevetée à Zoaki Trophée, le col à Moissi à Boania. Parmi Bassi à Boania, il y a Moussala Oto Zoko Sala, qui est le bon Dieu Azalano. Mais Nalota Kindo Tomobu, Netin Namonio au Mati Avion, semaine prochaine, au Mati Avion. Non, expliquez en anglais. Ouais, non, mais nazo pesa mona version lingala. Ah, version anglais. Naloti au voyager au matière avion. Au lobby t'as dit. Na yena nous conférence moko na mboka ya ben sensé. Non ça la ka jour moko nozonga lobby. On fait Sarah. Olungu noka awa ok conférence pour un jour moko na mboka ya ben sensé ozo kozonga tuna mboka ya ben sensé ngo mboka ni
otangira inga kombo oui moi na tanga awa ezate na yebi pete soza ndoto solo soki peza lokuta mais soki ekokisami olukinga opesi dim na action de grâce parce que je suis en train de prier pour ça ekokisama I speaking because I loting Mams Sarah is longola no longole lokwana I loting Mams Sarah. Sarah is voyaging. I voyaging is parting is paid des essences. Essence is pitbull. Pitbull. Yes. I demanding Mam Sarah, you his parting. Mams is Sarah. Yes. You his parting. You renting is one day. Mams Sarah is responding. Is responding yes. I renting is one day. I did you. Mams Sarah, you is coming. Si un jour is realizing. No, see one day. See one day. Yes. You is renting. I renting. You mon me. You témoigning. You give me is money. Money. Beaucoup is not petty. Yes. You, I give you is money petty. Money. You action is the grass. No petty. No petty. You baby sing is monok. Non, petit, is beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Le mec, on est calé. Merci beaucoup. On va abonner sur Top Media. Merci à la télévision. Merci.